pas si mingi parce que bana basi o bazo kende baza bana baza ba jeune baza peut-être na ba premier graduat ba deuxième mususu ko tom suno ba présenter parce que na moni baza vraiment trop jeune ko sala ba pratique oyo bibliquement parlant c'est un péché. Tokoti sou na makambo ya matière fécale na ebité 1500 obiso tozo compter mabe tozo zangisa ba zéro je ne sais pas parce que sur ezaka 1500 soko obio ça les konzo penza na musala o sala o kokisango ito côté comment na bandeko basi ko se livrer na ba telle pratique ma pratique oyo eza inima de renverser ma valeur tellement makasi que ton mito comme ça makambo mabe normal ezo senga nzambe akita parce que on dirait na ba conseil na mateya na ba fimbu bato ba oyo kalisute donc ezo senga yemo mukolo mokili akita po asala eloko alinga sa na mokili nae vraiment eza mabe mingi parce que na plan physique et quoi même là ba maladie ya ndenge na ndenge oyo moko maîtriser te puisque certaines bazo ou photo. OK, d'accord. On va faire un jeu de photos qui nous permettra au moins et à Bino Bolanda parce que moi ça m'écoeure. Ça me dérange un peu comment on a Magamba Boye humanisme et alpha. Ah, ça c'est bien. Humanisme et les sociétés. On devient inhumain. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'atter. Nazana mbongote, oya kosomba vie. Ya kosombela kalipa yeza pasi Kongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe Ngabeza na mbongo te oya kosomba vi Mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi Kongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe Nasomba kantaba mobimba Nasomba kangombe mobimbe Pona kende kutumbango Pona zwa bolimbisa mya masumu na ngai Pona masumu na ngai ndayo kufaki Pona zwa bolimbisa mindayo kufaki Merci pour la bonne yo saleli ngai Vraiment nazana mbongo te oya kosomba vie Mbongo kutu ya kofutela ka klasi ya bana pasi Mbongo ya kobandaka kofuta pona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabie Alingaki ozwa ngo wabie C'est votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement et cela c'est fait gratuitement. Mesdames et messieurs, vous qui êtes fidèles à Nouvelle Tendance Télévision, continuez toujours à nous partager, continuez toujours à nous faire des commentaires positifs et cela nous fera vraiment du bien. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Comme vous le savez, on ne peut pas commencer ces choses sans pour autant aborder. Notre premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est dirigée par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Ndélé. Nous allons suivre ces images et on se retrouve tout juste après. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango Anga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti za lisumu?
kozanga baboti est-ce que eza lisumu. Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, si vous avez besoin d'être en contact avec nous, bien sûr, vous pouvez nous contacter à travers les numéros qui sont affichés et on va quand même échanger. Le Dieu des orphelins sera toujours au rendez-vous. Il va certainement nous bénir. Nous allons aborder un sujet qui dérange, qui fait mal. Et je ne sais pas s'il faudra parler de la dépravation de mœurs, s'il faudra parler de l'inversion de valeurs. Bref, tout ce qu'il y a comme bavure aujourd'hui. Vous savez, nous sommes humains. Il y a aussi, tout humain a des principes à respecter. Il y a certaines choses dont on ne peut pas pratiquer. Être chrétien ou pas, donc c'est déjà usage contre nature. Aujourd'hui, nous continuons avec le sujet en ce qui concerne nos sœurs. Aujourd'hui, ces phénomènes qui règnent, et nous sommes en train de les constater, nous vivons cela. À cause des 1 500 $, une femme qui accepte de se livrer à l'immoralité, à cause des 1 000 $, 1 300 $, vous allez, il y a même dans des conversations où certaines femmes acceptent même 500 $. Et ce sont des femmes qui sont dans plusieurs universités ici de la ville. C'est-à-dire bah baby sikop bazo lela quand la conversation de ba lela obi ke ba na université boye mawa 3 ba baby c'est biso cop biso tango tuzaika na université na biso moni peut-être même na ville wana oh bobo alors na otanga ba kombote pe na boye lobi comme plainte oté au toucher na image à université. Mais ba filles oh et ce qui nous étonne, ce sont de filles, ce sont de femmes qui ont étudié, ce sont de femmes qui étudient. On sous-entend déjà une personne lorsqu'elle est à l'université, ils ont la commande et la curiosité. Les gens veulent apprendre, les gens veulent découvrir des choses. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas découvrir ce qu'on vous livre comme affaire, comme business aujourd'hui? Une femme qui consomme la matière fécale, afin de dire, moi c'est à kolia nyei, nye. Et là, il y a zongo inene, il y a zuyango penza afandi abandi kolia. On sera sanctionné par YouTube si on vous mettait ces images. Donc on sera obligé. Jordan, je ne sais pas, est-ce qu'on peut faire des photos ou quoi? Jordan, tu préfères quoi? Il faut faire des photos? Il faut faire des photos ou comment? Il y a des images. Donc les images, il y a des images. Je ne sais pas s'il faut illustrer des images, la vidéo ou photo. Ok, d'accord. On va faire un jeu de photos. Un jeu de photos qui nous permettra au moins. Il y a Bino Bolanda. Parce que moi, ça m'écoeure. Ça me dérange un peu comment on a Magamba Boye. Humanisme et alpha. Ah, ça c'est bien. Humanisme et les sociétés. On devient inhumain. C'est-à-dire, Nzamba sale lio boy. Tu vas apporter la correction pas Nzambe que non te Nzambe. Biloko tchaki biso ki ba mi kungu, ba mi sili, ba bujibu, ba matembele, ba solo, ba nguba, ba mwamba, ba fumbwa. Mpiodi eza biloko ezokoka na biso te. Tomoni tosala siko symbiose biloko tokosangisa na kati ya libumu estomac niki. La bonne partie c'est celle qui est consommée au corps ezali kozwa et qui na ba organisme na ba organe ezali kozwa et que nourrir yango. Mais après sélection l'organe dégage au ezali microbes. C'est-à-dire pour ceux qui ont plus de connaissances en sciences, c'est-à-dire que lorsqu'on va
déjà lorsqu'on est en bonne santé, on dégage 300 grammes de microbes, 300 grammes aux alliés qu'on dégage. Alors si quelqu'un n'est pas en bonne santé, aux alliés n'a pas anomalie, aux alliés bokono, aux autres alliés malamonté, tu vas au-delà de 300 grammes. C'est-à-dire tu vas jusqu'au point d'atteindre 1500. Vous imaginez? Alors ce qu'on a biso en Congo, n'est pas là, n'est pas santé à ça. Donc, tu es belé sur 100%, tu as 75%, tu es et le 15% qui reste, ils ont peut-être yangonde kaka oyo ezalaka, msusu, tu as 25% moko boye, par grâce, n'est pas en bonne santé. Parce que yo na santé nous en ngwana, nous autres en bien. Donc quand tu vas à la toilette, tu vas faire le grand besoin, tu dégages 1500 grammes. Parce que yo fani no au week-end non et ko simbate, likolo $1500, au bandi ko lia siko 1500 grammes wana. Pendant combien de jours? Au po kende Dubaï, dans un séjour wana mutu. Afanda mobile yango peso condition olia yaye. Bon mona il y a une sœur o ya andimia ya fandi penza donc vous place cuve zalaka. Yenda tie mutu ne bongo. A hotel ça ce que mutu na nzoto ne likolo azolia. Excusez-nous peut-être pour des photos pour peut-être pour sepelangote ezankele. Mais ce peut tochete bo ba hote bino bokoma ko ba kama msusu eza sala manangote. Nous sommes dans l'obligation à côté la bino ne fils kata moi eloko. Ba parents to ba ko landela bana na biso. To ba ko kokotsa batu ba valeur. Bana na biso il faut pas refléter image ya malamu. Et effectivement je comprends que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Bandeko pani boko sala boy. Surtout c'est ngata prolongation ça ba pesa peut-être moi 20 ans 30 ans sous. To régner pe na mokilio. Mais bino boko mi ko tia batu donc nyoso to komi ga donc ezo tindika grand prêtre nkolo ba te na kita po so na tiki sous temps. Na moni tout aux arolia niente. Et là ni aux amabe pe no batolia. Non. Ça c'est aller à côté de la plaque s'il vous plaît. Marambo et ça qui est au côté. Nous avons une femme parce qu'il s'agit de la femme baba sinde bazo sala marambo. Banda kokoko si c'est nzoto ya bambo amabe. Ya banyao mabe. Ba melisa banyao mabe le ote mibali ba mela mabe ba futaka bien te. Ba sepeli siko ba melisa na bango bambo banyao comme ça bazo 1500. Et qu'est-ce que tu gagnes après? Il y a payé ce 1500. En retour, tu penses que mon taokyo bien ça 1500 na ekara ofele boy. Pour y gagner leur monte. Ce sont des gens qui servent le diable. Ba yebi o bazali ko gagner et pas ya bino basi. Ngozo mona basi mutabandi kaka vie lobby ozo comprendre te ba règle douloureuse a comment mutu moko boye ba ventre pas si nyoso na kosangisa nzoto na batu o na bilima. Une jeune fille azana no muke mais otale longia maman koko on dit muta komeli déjà mutu moko mi boye ozo mituna amelisa te mabele nyoso to ekwei bo mituna nini ba pratique oyo ba okyo sala. Vraiment c'est décevant. Maman Kati Munga, elle est avec nous, elle est naturothérapeute, invitée Nabiso. Azali pe moko to kinane na ba analyse quand il s'agit de la femme et surtout tous allez dans le mois de mars tous allez dans le mois de mars le 2 mars. OK. Le 2 mars donc le 8 ba maman ba kolbakuna l'émancipation de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme, patati patata tout ça alors bon le ko la pe mongo tomber na bosoto. Côté Bandeko Nabiso Basi, Tomé Kampé Rosolango. Kati, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Alain Delé. Santé, ça va? Tout va bien de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Ça c'est bien, super bien. Alors, Maman Kati, tout ce qu'on a dans la vidéo, c'est vraiment décevant comment on a marambo tout le monde a l'élo. Nani quand même toyeba. Réaction des alliés en tant que femme. Namoni kutu na beba image au balo c'est longi, au lingi kutu kota la tête. Ozobanga o sanza monda mbocha kina okotsa kina tongo awa. En tout cas, tout d'abord nakope sambote mingi na bandeko balandi. Merci penza na bino ba boza nombreux ya kolanda biso partout au bozali. Pona bato ba kolandanga pour la première fois, je m'appelle Maman Kati Munga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré-Grèce. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, sur l'avenue Ikelemba numéro A9.
Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Consultation 15 000 francs congolais. Chaîne YouTube Nangai na sengi binobo s'abonner massivement na CM La Nation Puissante. Merci beaucoup. Maman Kati, votre réaction en tant que femme, na kota la marambo oyo bandeko na yo basi bakomi kosala. Tout d'abord bon mois de femme. Na kanisa inde tokoti na mois de la femme oyo tokoya kosala nde ba exploit, tokoya kotalisa ba biloko o basi bazo sala en dehors ya bomwasi eloko nini aza ko apporter na société. Mais naza vraiment na tristesse na que émission on a esengo penza parce que ezalaki moi de la femme. Place tozo valoriser tozo bimisa ba biloko basi basalaka o ezo sala o mingi balobaka parité et tout pour nanga eza parité te eza kaka que kotalisa en dehors ya kozala mwasi tu peux apporter ça dans la société. Mais je suis vraiment dessus. C'est vrai qu'étant au image nayoki mabe et balusinga motema, je ne savais pas qu'ils allaient ki bongo. En tout cas, epesi pasi mingi. Epesi pasi mingi parce que bana basi o bazo kende, baza bana baza ba jeune. Baza peut-être na ba premier graduat, ba deuxième, nous sous tom souno ba présenter parce que na moni baza vraiment trop jeune. Ko sala ba pratique oyo bibliquement parlant c'est un péché. Eza ba biloko yo Bible eza ko interdire biso. Et loko ane eza ko tuté aux ala chrétien, aux ala non croyant. En tant que humain, to yebi ke tant to fenaka na toilette, ils apprennent à dégager bas déchets. Ils allaient sur le plan urinaire, sur le plan fécal, ce sont des déchets. Bas déchets, oyo, tokoki ko sale la yango soute poto zongi sana munoko. Voilà pourquoi dans l'hôpital sokozo ka bienté, basenga ka urine, basenga ka sel parce que ils allaient parmi bas déchets ozo dégager. Yangonde eko attesté que muto azana amibe, muto azana ba typhoïde, to azana infection. Donc je vois mal. Tosi si kutuno na makambo ya bambwate, tokoti su na makambo ya matière fécale. Na ebité 1500 obiso tozo compter mabe, tozo zangisa ba zéro, je ne sais pas. Parce que so ezaka 1500. Soko obio sala konzo penza na musala o sala oko kisango. Na ebité soki papa lo longoli ba zéro. 1500. Donc c'est à 15 000, tout ça c'est 1500 peut tomber sur ba kitipe. De même bon manga ko ngana signa nanga. 500 azuna. Ça la chair de poule. Donc ils ont ma béming. Et ils ont vraiment quitté côté comment on a bandé kobasi ko se livrer na ba telle pratique, ma pratique oyo ils ont inima. De renverser ma valeur tellement makasi que tu as comme ça makambo mabe normal. En tout cas moi excusez-moi ils sont moi. Ça va bien te. Na niveau oyo to komeli quand on est au loba, il y a même quand on a date oyo aloba. C'est vrai qu'il y a le quoi moyibi. Ils ont un événement où il faut ça là. Mais apparemment on précipité. Précipité, on dirait à oser la sous événement en athée. Parce que plus makambo ils ont comme mabe, plus ils ont 50 Nzambe à kita parce qu'on dirait na ba conseil, na mateya, na ba fimbu bato ba oyo kalisute. Donc ils ont 50 yemo mukolo mokili à kita po asala eloko alinga sa na mokili nae. Vraiment ils ont mabe mingi parce que na plan physique et quoi memelao ba maladie ya ndenge na ndenge oyo moko maîtriser te. Puisque certaines bazo boya balbi ki noté ya kolia ya mutu mususu na olia te. Ngai yanga moko na osumanga mope na lenanga. Wana donc pona ya zomona ke le fait que eza eloko bimi na nzoto na moko pona eza na ngoma bete. Ezaka ndenge moko te, ezaka ndenge moko. Bible ezoloba oyo ekotaka. Yango ndeza ya malamu. Oyo ezobima parce que je n'ai pas vraiment le verset nde na pesi yango oyo ezobima nde eza ya mabe.
alors toyeba quand même que ça a la part de choses. Ngana eba qui rapport sexuel, c'est un plaisir physique. Oyo azo ressentir na muninga lokola na mususu. Mais si ko rapport sexuel on to longoli pe bilamba bien. To sala makambo to censé o sala comme o ali anie et comme o ali sambwa o ya sala boy. En tout cas, ils ont perdre naissance nango. Ils ont perdre naissance nango yango nazo comprendre que technologie ils ont comme makasi parce que la dernière fois na moni basali moi simoko ya robot azo clignoter pas que c'est un robot. Bozo solo là, elle fait tout. Yango zo mona batu bazo perdre ba valeur humaine. Ozo mona mutu ozo salisa biloko bakoki salisa na mbwa. Ozo salisa biloko mutu liboma. So mutu liboma zo liania, je peux comprendre azali boma. Il n'a plus le mental, il a une réflexion sauté. Mais yo mutu ba sens na onyo sezo ça. Comme à niveau na ndenge ni. Pona nini okoki osala musala te na maboko na yo, na makolo na yo, na misu na yo ebotela ombongo wana. Nzambe pe apesi yo maboko ezosala, misu ezomona, mato ezoyoka, makolo ezotambola. Oyo ba aveugle baza nango te, oyo bakoka baza nango te, bakoka na magasin, ba osala cirage. Atambola te mais maboko nezo servir atia cirage. Yo siko mutu na mobimba na onyoso, nde nyoko ki ondima oki osala ba biloko awe. Et puis on dit, on filmer, on dit, on ça est là comme malam. On a écouté une émission, on a battu ça. Oh maman, on a ça, Nathalie déjà a zappé. Mais vidéo, on a mes caca qu'on partage. Au moins, on a battu bazar unité, quelque somba. C'est ça, cette curiosité. Au moins, comment est-ce que les gens appellent? Papa l'intime de la vidéo, papa l'intime de la vidéo. Bon, vidéo, dans le sens où ils ont mabé. Mais les gens ont besoin de mon air. Te nga so lobaki na ngai bongo te ngai natala te parce que esilisi ngai etinga na neti électricité moko boye je tremble ezo sanga bien te parce que nazo comprendre te na niveau nini tokoki okoma ti wana na ebité est-ce que ba parents ngo basala ka musana bango ya ki parents to bana nde ba teka mutu to ndenge lobaka adage lobaka oboti mwana oboti motema te. Non, tobota na motema. Parce que tant que yozo bimisa mwana opema, ça veut dire qu'il y a ça la motema. Profitez de ce temps-là, au kotisa mwana ba biloko ya malamu. Parce que tant que okola misusu esilaka, misusu ekendaka, misusu tobosanaka. Mais la majeure de partie etikalaka. Ba parents to wele la ka ko bota te. Enza menda pesa bana, bota na pendant que oza elenge okola na bana na. C'est bien. Mais okola ba on éducation ni. Parce que bano bazana banzela, ba parents bazali, nyoso tout te bakufa bazali. Éducation eza ya malamu te, moi nazo ba limite na été. Moi nazo ba place à souka te, yo komi na souka, so sali AVCT, yenda gagner quoi. OK. Ba parents to lamuka. Il est encore temps de faire quelque chose de bien pour cette nation. Tous la ka ba konzamboka te. Ba konzamboka se ba yo diriger na biso na bana wana. Mwana oyo boti lelo pesa ye chance pour lobby pas à la muto malonga. Ba député wana bazaka na makila rouge net biso. Ba ministre tozana bangoka makila moko. Ba président la même chose. Yebisanga moi en éducation. Ba tiaye ministre ya éducation, qu'est-ce qu'elle va transmettre? Ba tia au ministre ya culture et art et loko nini oko transmettre na batu oyo il faut diriger. Anti-valeur. Oui, et ça, anti-valeur. Anti-valeur, oh, il faut qu'on bannir. Il faut qu'on la kissa. Moi, na ba limite. Moi, il faut à na limite. Moi, na kokyo comme na 30 ans, mais pas na yo parents, aza moi na yo. Tokoki ko tikate, bana bakola lokola tokoli sandunda. Ozobwa keleka mai, akola na emo ya ozwa charge nango. Tie. Et loko eza mabe, il faut ko telemela ngo moi na o eza mabe. Moi na sala raboete, moi na lo baraboete devant mikolo. Biso tozara se bolo bano oza mutu na se ozoyoka. Mais bana tour o autalo operte et quoi alors? Et alors? Autalo pe na miso zo fungola. Non. En fait, je me pose la question maman Cathy parce que les lois il faut toyer bagango. Les gens pensent comme si oté kobo teza mabete, effectivement ils ont mabete. Mais j'ai l'impression que les gens ont besoin de faire des enfants mais n'est pas supporter l'éducation des enfants.
Parce qu'apparemment, place à partir de l'éducation. Oui. Faire l'enfant, ce n'est pas un problème, vous avez plaisir. Papa, maman, Bossangani, Bossal, Mamnabino, Soukanango, on attend un bébé, maman supporte le 9 mois, Simba, Mabele, Pesa Nini Boye, Alia Boye, et bébé c'est longi, Lati masque, Aboti, Akomisu Kitoko Makasi. Ah, mon ananga yo bébé a memi. So mon ka kenon le lobby, ah, lobe simbite, moi no penza, pardon. Na lembi nanga. Bah je sais, bah on rapport à moi nanae, ya. Invité, loba peut-être yo. C'est-à-dire pour naïe mon conviction ça peut-être que mutuana a qui faut changer. Et Lélo ce sont des enfants oyo bazali Lélo ko déranger mon kili. Oui. Je me rappelle la phrase moko ndeko moko alobi aza américain. Ba ye po bakangaye. C'est-à-dire que moi nana kota ki na clique moko boye abandi comme brigand, c'est-à-dire un enfant insupportable. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Ce monsieur invite son enfant pour lui dire, écoute, viens, j'ai besoin de toi. Le monsieur prodiguait de conseils et pas à moi. Conseil, mais l'enfant n'entendait toujours pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il invite l'enfant à Bundia convaincre moi. Un jour, c'était par quel esprit l'enfant s'est présenté. Azu Moana a déplacé Naï. Comme il a place a planifié ma réunion surtout. L'enfant a pris le jeu, ceux qui ont acquis juste et il a soukanango a bomier. A bomi moi nanae moko. Ba ye bakangaye. Il va faire une déclaration en disant ceci. J'aime tellement mon pays, j'aime tellement cette nation que na kokokate na légué nation oyo. Moi na ya boy, héritage ya boy parce que héritage oyo ekobebi sa mboka et puis ekobebi sa image nanga. Lokola ngande moto na bota kiye. Na préféré na supprimer dans mon liste ya batu nombre ya batu. Batu balila ki ne ben ça la ki surtout mais après les gens ont compris que quelque part il avait raison. Parce qu'à mon que no j'ai échoué. Moi na oso na tikiye ngamo na aussi porter a ko kangate. Et bon, ba oya libanda. Ceux qui parlent de libanda, ils ont la facilité à koboma, konini. Alors continue à koboma batuboye. Non, je préfère éliminer ngamoko. Et si au lieu qu'il y a les héritage yaboye, namboka. Sur le problème, il y a éducation. J'ai l'impression que les parents sont belés. Ah, et je me pose la question, bah oh, bah quand même sous ndunda. Pour na coller ça, bah ne faut ça la cirage. Mais moi, à réussir en éducation, bah ça la ndenge. Au fait, Eza va laisser aller. Au moins, papa wana quelque part na bon motoboye, Tokyo peut c'est raison. Mais Bible ezoloba, venez à moi vous toutes qui êtes chargés, fatigués. Moi éternel, je vous donnerai du repos. Repos au Jésus-Christ a pesaka, Eza repos au hôpital et pesaote. Eza repos au l'état et copé saote. Tokoki ko éduquer bana certes, mais il faut to sangisango avec la parole de Dieu. Au moment où tu devant un fait, et koki ko sala paix, ata soki il fallait salango à 100%, à salango à 50%. Et ça quoi atténuer moi ma bé moko boye, oh il fallait progresser. To koki ko éduquer bana biso mon côté. Il faut toi associer Seigneur Jésus-Christ. Oh aloba qui allait par toutes les nations, remplissait la terre. Tangu Bible ezoloba quand il donne une vision, il donne aussi la provision. Banana bazalo ko la vision on nzamba pesi biso. Provision ezali éducation otozo sangisa na parole de Dieu pour na ko accompagner vision. Mais tangu yoza déjà na ba laisser aller. Libertinage. Moi mukialo ba alongba kuna na okeno ap. Boseki mono vende lobaka. Aloba lokwa mukolo. Pourquoi si on est même oh Makalunga oh Makalunga devenir oh Makalunga et ça par rapport il y a scène oh yazosal Makalunga dans la vraie vie aza bongote pour azape na bana basi à transmettre bango éducation anate Makalunga azo jouer rôle azo jouer personnage mais dans la vraie vie elle n'est pas celle-là. Mais yo siko tiki mwana na yo azo étiquette ya Makalunga oyo ya TV eza oyo ya vie normalité eza na sens ta to la kisabana eloko nini eza malamu eloko nini eza mabe la kisa mwana nzela ya Nzambe yango nde eza ba garantie parce que to mona misusu pe batanga te
parce qu'il avait quelque chose de la part du Seigneur à Komamutu. Misusu pe na ba maboko na ye akoka kosala activité mon côté. Mais ye soit joyeux à même na chair comme pasteur attitré. Donc il ko la toyebi ko prédire avenir te. C'est mieux qu'on s'associe na muto azomona lobby na yo. Parce que Bible zoloba Dieu nous a créés pour un but. But ya nzambe akoko tinda mutu te po ya obomaka batu. Non. Sinon, alingaka tinda biso to remplir terre te. Ye moko alingaka zwa charge tango alingaki aboma Sodome et Gomorrhe. Aprevenaki kende mabe ozo kende il faut na boma mokili parce que monaki muto akoki ko sauver te. Vraiment. Merci Tozo beaucoup. kende kaka na ba même pratique. To bandi na ba sodomie, to komi na bestialisation, to ekokota na makambu ya kolia ba matière fécale, tozo reproduire deuxième Sodome et Gomorrhe. Et qui seront sauvés parce que dans Sodome moi quelques personnes babimaki. Est-ce que na nenyozo mona bana na yo famille na yo boza capable lelo soki yeso alingi alongola quelques personnes ava boma mokili tu en feras partie. Ça c'est la question. Merci beaucoup maman Cathy. Je crois que conseil na ba parents ezali nzoko alemba minu na été. Non, misusu ba comment le banzoko alemba minu na été po ezami balé. C'est ezaki plus alinga lemba. Merci. Bon, maman, on t'a forcé à Kyobota 15 à Zati. Alors, il va assumer. Il va assumer. Mon responsable à qui m'a était charge. Responsable à qui m'a charge. À Koufa Kanango. Bundi. Ti Soukanango à réussir. Et à qui on doit couronne wana et à gloire. Nous devons faire très attention. Ba parents na yo eza ba na no eza image na yo ya lobby. Oui. Quelle image aux ana? Tu t'imagines ceux qui koulou na moi dans quartier, tout film en ndumba dans quartier. Ba finga kaka yete. Même lorsque ses parents passent, kasi maman va tirer musapi, maman nani, maman zamba maman ya chel. Il faut faire très attention. Je crois que toi aborder un sujet ça te pona kolba keno, biso nde to l'équité. Non. Mais nous partageons. Nous devons faire très attention. Maman Cathy est naturothérapeute. Elle nous offre ses services comme... Ouais. Par rapport à Tétanga, on voir clair. Ok. Par rapport à Tétanga, relaxant. Alors, comme tu as dit dernièrement, ne moi comme a su quand commentaire te abengi. Papa l'homme qui maman Cathy fa futa kombo. Donc yo comment expliquer ba produit ne kolkana na yemoko. Nabi mais na zo formation. Donc Tétanga relaxant, les témoignages ici va dans quel sens? Ces témoignages ils ont qui un sens que Moutouana qui commet la tête en relaxant pour aider que celui-là en zoto est en forme. Et ça là qui mbokono et kotate a pour se protéger. Et puis il y a là qui on a idée mon sous. Mais afin à découvrir, ça veut dire que tête en relaxant est en mesure aussi à traiter certaines maladies au couteau et ça énuméré à Wate. Oui. Donc ça veut dire que l'histoire de mon ara et ceux qui a un antioxydant ils ont continué. Sauf non prochainement, ma Cathy fait ça etc. Ainsi de suite. Ah oui. Moi 3 points de suspension hein. Pour la continuité. Parce que toujours découvrir. Oui. Alors bison souvent Cathy à la bonne, on va découvrir ça peut on attend on découvrir qui mal bokonomo au lobby pour baba qui sa yango awa et songa bandeko. On écoute le témoignage et on se retrouve après. Maman Cathy, bonjour. Juste pour vous dire que nous sommes le 26 aujourd'hui. Je viens d'atteindre, de totaliser 7 jours depuis que j'ai commencé à voir clair et puis le thé tanga. Bon, c'est sans commentaire. Je sais que nous sommes encore au début. Je sais que la seule chose que je constate déjà est que les douleurs que je sentais se sont volatilisées. Pour le reste, j'observe.
Merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi les témoignages. Un petit commentaire, Maman Cathy. C'était comment au vivre en... Oui, au fait, témoignage Oyo, Eza ya autorité moko de la place. Un des ambassadeurs na pays d'Afrique awa. Alanda kinga kaka na YouTube. Alobi alanda kiyo epai ya Papa Alain Dele. Kaka ndenge na zapara na kutana ki na émission na masolo na zobeta il y a depuis l'année passée. Na lundi bon d'habitude moi si na ngande alandaka. Jour wana na ebité na obina landaka kana lundi na yoki na comprenaki moi si na enda za congolaise. Ye aza africain mais ya pays mususu. Maka mususu na yokaki mususu na yokaki te. Mais tant moi si na ngaye na ebise alanda pour expliquer ça parlait de quoi exactement. Et Nakolanda a comment que oui, Nazana kisi parce qu'ils ont un problème il y a misu, vision est flou, maïe tangaka et puis ayoka kabama belé. Comment on a vraiment ezalaka moi compliqué moi ça la lecture exacte. Par rapport à titre naé c'est pas évident. Et à commanda kibiloko. Mais natindi yango parce que ba pays d'Afrique mususu bazwaka ba produits naturels ya RDCT. Il fallait kota na pays kingani après eleka kunezonga boye et simba yikarate. Il fallait sko ezongi lisuki chassa. Na sali susu ba papier na zongi na Conseil national des tradis praticiens. Ba sali linga ba papier oyo que eza ko attester que mes produits sont naturels. Pas d'effet secondaire et ce sont des compléments alimentaires. Yango isalaki ke na beti sur le colis, na zongi lisusu na DHL na keko tika, nde colis wana enfin et yaki kokoma je crois et komaki le 25 janvier. Donc le 25 janvier depuis na tinda ki na novembre. Et comment le 25 janvier pour il fallait les canaba tester batala soki nini. Bref, c'était bien, nde ba ko livrer ambassadeur wana ba produit là. Donc, je livré à Bandi Cure. Alobi, ayebi nga déjà que nazana moi ba maladie mingi. Mais to bandana na misu, le reste on verra après. Na pesi voir clair naie, na 8 boîtes naie ya tetanga, na 5 flacons à voir clair pour la cure il y a 3 mois. A bandi komela. Mais pendant que azomela a remarqué que ba malaise mususu o azala kinango ezali susute et bandi ko sila oh même si moi sinae tala depuis non mais la kisio c'est vrai que côté misu nazomona évolution eza malembe mais eloko boy na oyo kalisute ba courbature ndenge nazaki nango nazo kate ba pasi moko nazalaki nango na oyo kango lisusute donc Nathalie awa namoni akomi makambo mususu mais na onga nazoyoka namoni yango na étiquette te mais na remarqué yango kaka tango na omela kisinae. Donc, il faut nazongi selaye retour. Talaka eloko natinda depuis novembre, il écoute ça qui sauté. Ndeko salelanga voice pour me dire c'est moi le papa tel. Je crois que parti on il faut beaucoup katango. Tozwa kaka l'essentiel il y a témoignage. Sinon eko déterminer, eko détailler. Na meli kisi pona boy mais tala na remarqué boy. Mais asali yango na voice parce que c'est quand même une autorité. A préféré qu'il salango par voice. De yango na lobaki na zonga nango kande na salaka toujours nazo ko encourager bande ko nyonso baza ba consommateur ya ba produit à maison chez Kati. Bozongi sa ba retour parce que ba retour wana nezo sala que ba oyo baza na maladie le lenge moko na bino baya pona kozwa lobiko. En même temps ils ont ça la promotion nanga, en même temps ils ont apporter guérison na bande kwa maladie. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Ya kozongi sa ba retour. Soko kokyo salelanga vidéo, salelanga. Soko monique vidéo mo ete salelanga voice, salelanga. So po moni na voice te komelanga ina ko capturer kaka écran. Nakoya nango toko diffuser pour na ko motiver bato oyo bazana même problème pour na bazwa lobby. Merci beaucoup Maman Cathy. Là, c'était un commentaire par rapport à ces témoignages. Je crois que nous avons le produit comme d'habitude. Lelo Melusonini awa. Tetanga relaxant jabandeko wa moniango. Tozali na Tangabio, notre ami qui nous accompagne partout. Donc on attend parce que obele hémorroïde pour mela. Donc ça nous accompagne. Ils ont interdité
mais là yango à tout moment. On met la jus, on met la bière, et puis il n'y a pas d'interdiction. Donc, c'est-à-dire on met la bière, on met non, on a pas problème, ça ne dérange pas. Ils allaient déjà de tout le temps. Côté kuna yasikani no meme libiso awa. Awa na ye na produit yasika, eza non na test, eza pommade élargissante et agrandissante. Eza pour na verge, pour na bâton de Moïse. Ba papa oyo bozomona ke chombo eza muke. Chombo ezo koma bien te, somba pommade élargissante, ezo yeisa non seulement moulaï, ezo komisa pe munene. Oyo eza nano na labo parce que eza deuxième formule. On a zaki ko sale la liboso ezaki ka élargissante. Mais cette fois-ci on a trouvé formule oyo pe eza ko agrandir. Toyo kana bien, ezo agrandir de 1 cm et demi. Kozela te ozo nzeta fufu, kozela te ozo nzeta liboka. Eza bongote. 1 cm et demi de largeur et puis 3 cm de longueur. Yango eza na test, nazo zela ba résultat. Lokola ezala kaka produit ce qui est bimi, tozu ba résultat na ngonde tozongi pona koya ko publier. Donc bobongama déjà, tozu déjà produit oyo et kopesa na longueur, na grosseur et kosunga bino bandeko mibali yango oyo. Ezali repousse cheveux. Oui. Donc pona bato mabandi. Il fallait Jordan peut sa témoigner. Je monte Gédéon ba coin bandi ko zonga si. Ça va. Donc déjà ils allaient pour na bandi ko baza mabandi, ba papa mabandi, ba tata, ba maman mabandi. Donc toki ko utiliser produit wana. Yango bomoni mikolo nazoya kaka na suki naturel parce que nazoya pona ko motiver bino koloba que mabandi ezosi là vraiment. Ngai moko so botali ba vidéo na ngai ya bandeli pa papa Alain. Bon mon appel suki ezaki moi quelque part mbunju pendizo pesa lokola phare mais lelo ba mabandi wana esili suki na ngai yango eboti yango mikolo yo lokola nazo lobela repousse cheveux na tiki mutu polele parce que na ba commentaire ba komaki yo lobela repousse cheveux yo moko zaka na ba plante ezala na ka ba perruque pona ko changer moi elongi oyebika biso ba basi na bisala sala yango mikolo na ozaka mutu polele pona otalisa que ba produit na yaka nango eza solo ezosilisa mabandi Gédéon ye wana libandi bande ko zonga sima yango epusani donc afia mabandi esili ba poil eboti ngai moko yeyo ba poil eboti yango na ye nango pona ko permettre bino bomona. Huile de coco, ça sert à quoi? Huile de coco? Huile de coco ezali pona ko nourrir poso na yo. Huile de coco eza ko fungola ba port ezopesa poso possibilité ya ko respirer. Huile de coco eza ko adoucir le poso maboko lokola makolo et puis ezolongola ba vergeture naturelle. Ba vergeture oyo te otiaki choko et bimisi yo ba vergeture te. Oya choko ezosila na zéro nduta. Zéro nduta tokoti en rupture parce que ba plante na ngona nous pona komona eza pasi. Moi quantité na salaki esili pe donc nazo lukango lisusu pona sala. Batu ya choko banduta ya choko ezosila na zéro nduta. Huile de coco ezosilisa ba vergeture naturelle. Oyaki munene, obotaki, nzoto efungwami, poso ese dilaté, et bimisi yo ba vergeture ekosila na huile de coco. Ok, merci beaucoup. Maman Cathy, c'est vrai que plusieurs produits, produits déjà, il y a plusieurs maladies où Maman Cathy Azali qu'on traiter. Alors, comme nous avons toujours l'habitude, il y a qu'on répondre à la question. Si vous pouvez à la tête, au théâtre à la orgueuse, à tout une loco, il y a répondre à la tête parce qu'il y a certaines personnes à tout n'a pas question, attends un peu commentaire. Soit au répondre dans le téléphone, mais à équiper un moté. Mais à travers un nouveau numéro d'émission, et qui peut permettre à Yoka réponse à face à nos téléspectateurs, Maman Cathy. Merci beaucoup. Mbote mingi bandeko balandi bisika bozali kolanda biso. Kombo na ngai Maman Cathy Munga. Nazali naturothérapeute. Nazali ko soigner au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Carré Grèce. Numéro de contact nanga ezali 00243 82 20 012 Nasuka. Kuna nazali koyamba
toute la semaine, en dehors et à samedi na dimanche. Consultation de 6h à 9h30. Deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, sur l'avenue Ikelemba numéro A9. Consultation 15 000 francs congolais. Numéro de contact ezali 00243 82 20 000 12 à la fin. Bandeko bozali ko se plaindre, maman Katia yambaka téléphone te. Kobeta malibaku te, salelanga voice, salelanga message au moment opportun à réagir. Parce que ceux qui n'ont pas passé assistant au lingate. Na lingi na solana yo moko. Maman na lingi yo moko ndo expliquenga. Alors bo comprendre que nga na zanga moko bino boza ebele. Botikelanga ba message quand je serai disponible, je vais réagir. Pendant yo zo benganga na za na émission, na za na église, na za na laboratoire, na za na cours, yango zo sala que na répondre plus tard. Donc, bo lembate, bo komelanga, bo benganga, na sengi na bino bo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga, na kombo ya CM La Nation Puissante. To suka kaka wana te to kei encore na page Facebook nanga, na kombo ya CM La Nation Puissante officielle. Kuna na sala kaba direct nanga lundi, mardi, vendredi et puis samedi na 20h45. Tokuta na kuna pona mituna pona ba sujet kuna tozo solola en direct à partir ya 20h45. Na maison chez Kati toza en mesure ya ko soigner babokono ya ndenge na ndenge pour ne pas dire toutes les maladies. Yo de cause na problème ya prostate, ozana problème ya infection urinaire, sinusite, rhumatisme, goutte, nerf sciatique. Yaka na maison chez Kati. Bandeko baza na problème ya suki ko katana. Bandeko baza na problème ya sensibilité dentaire. Munoko solo. Yaka na maison chez Kati, toza na solution. Bandeko baza na problème ya hémorroïde et oumela interne tout comme externe. Na maison chez Kati toza ko salisa yango. Bino bato baza na problème ya mataka, eza na vitalité te, eza na mobilité te, eza na concentration te. O to bengi na lopoto azospermie, oligospermie et autres. Boya na maison chez Kati. Maman oyo o réglaka un jour. Maman oyo règle eza élastique et ça akaba 2 semaines. Maman oyo za problème ya règle douloureuse. Maman oyo règle et katana. Maman oyo za problème ya ovaire, ya hormone. Ozana problème ya trompe bouchée, col bouché parce que ba microbe eza ebele yaka na maison chez Kati. Yo ozo souffrir na glaucome, na tension, na diabète, na hépatite B. Yaka na maison chez Kati. Ngonga na biso epusani vraiment. Moyen na pesa bino ba symptômes ya ba maladie o natangi awa ezate po oye ba ndenge ni oko se retrouver. Voilà pourquoi il faut s'abonner na chaîne YouTube nanga okozwa ba détails na CM La Nation Puissante. Okoye ba symptômes ya hémorroïde eza ndenge nini, ba symptômes ya hépatite eza ndenge nini, ba symptômes ya infection tout comme prostate ezali ndenge nini. Alors na pesi merci mingi na équipe Mobimba ya Nouvelle Tendance. Merci na évangéliste Michel Ekuchu pour na soutien na yo pe apport na yo na musala nanga. Merci na Afiando ma maestro pe na Lara Drone obozalaki na sima ya machine. Merci na famille Munga, famille Mukoka, famille Sengambo, bino batu bondima kozala bakoba ya maison chez Kati. Sans bino produit ekoki kobimana voie publique te. Merci na famille Cursus Honorum de Lizipa, mes amis ingénieurs. Merci pour na ba partage, na ba story, na ba statut, na vulgarisation au bozo sala ya makasi pour na musala ya maison chez Kati. Merci na bino pe bandeko balandi oyo bo pona kolanda mama Kati Munga malgré ba déception au besoin par-ci par-là. Ngai na invité bino na maison chez Kati parce que ici Jésus-Christ est Seigneur. Biloko nanga ezalaka trempé na makila na Yesu. Yango bozo mona ba témoignage ezoya toujours pour na kosa la différence ba oyo bazali na faux na ba oyo bazali na vrai. Nga naza na vrai parce que j'appartiens 100% à Jésus-Christ. Yango bozala dessus te, bolemba te, boya, bo s'abonner, bo benga pour na kozwa ba suite. Soki kolo Yesu azongi te, nde tomona nimbala ya sima. Bye bye.